la maternité et la gratuité de l'enseignement. Steve Mbika Yalobi, vision et chef de l'État et gratuité de l'enseignement, ezalaki mabe. Ekendaki mabe, yango beboti mbuma. Baolisaki biso te doter de union sacrée pour soutenir une vision et chef de l'État. Mais il s'agirait de quelle vision? Toute vision n'est pas vision. Vision de cette vision malamu. Dans la vision, il fallait que le niveau côté memi congolais. Et memi personne à passer, et memi personne à Nzala, et memi personne à Liwa, et memi personne à Malheur. C'est-à-dire vision, on a dit vision Yama. Et Steve Mbika n'a pas caché le mot. Il dit la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité. Et la vision du chef de l'État pour ça, et de là qui m'a mal conçu. C'est-à-dire, vision wana, et ça qui m'a l'amour. Dans la gratuité de l'enseignement, vous avez vu que dans le temps, on a fait. Et c'est là qu'ils ont préparé un bon avancé. Et ça, pour enseigner maintenant, on fait un bon parent. Ils ont préparé dans le temps, on fait. Nous on préparé quelques avancés, on fait un nez. Moi, Félix, ça fout à l'enseignant. Pour moi aussi, je fais partie parmi les enseignants. Je fais quoi l'enseignant? Je serais de payer les enseignants 320 000 francs congolais. Aujourd'hui, les 220 000 francs congolais sont en dollars. À peu près c'est 110 dollars. 110 dollars. $110 pour un enseignant. On a encadré Bana. Nathan Kabila, enseignant, avec 70 à 70 000. Non, 92 000. On a fallu $2 combien? 92. $2 non? 92. Moutano $100 à l'époque. École catholique, école élémentaire catholique, n'a pas fait d'enseignant. Enseignant non catholique, c'est pas enseignant maïel, les lois sont ma part. Sans enseignants organisés, parmi les enseignants, ils étaient catholiques à l'époque. Pour ma parole, maintenant on fait d'un bon, ils ont des parcelles. Mais un enseignant qu'on paye $100, $110, au lieu de terrain, $, à Chilombo, les gens qui ont maté à Micolonio, $10, 28 600, 28 700, 28 500. Le lot enseignant là, ndako ya malamu na bana na mwasi. Ndako ebandi ya mwa malamu, $50. Ya mwa malamu, je dis, $50. Entre les bailleurs, au lieu de se franter, beaucoup de bino américains. Okozanga ngobo ka sokoyo okena wana ndako na yo otindi mwana na kinsoki kendo ko changer na coin mais koto iko yesa ye na $100 na $100 yango opesi mwana na yo akende ko changer boka amoni so passe nyoso les amis absence ya l'état dans un pays organisé salaire soki na Congo Brazzaville location de futa na France CFA location ya ndako eza na France CFA. Biso le Congo, ndako azaka franc, ndako azaka dollar, etikali na euro. Nzambe, etikali mutu pa ya lobi ndako nanga 50 euros. Mpona nini? Absence ya l'État. Mutu akokotela peuple asate. Mutu akotia mibeko peuple a vivre asate. Mboko sa mibeko, mboko leza mboko ya koko. Lelo soki mboka ekufi, constitution epesi ndingisa lolenge ni garantie tokoki kofuta yango eza na kati ya constitution mbo nani akoaplike yango po mibeko wana ekota na molongo moto akoaplike yango mibeko tosala yango aza incapable ya kosala yango alingi atia mibeko mosusu ete mibeko olingi otia kosalela yango akosalela ye na yango te akotia yango lolenge yaza non. La constitution congolaise n'est pas mauvaise. La constitution congolaise a fait cette opportunité et n'a pas pris le corps. Et si vous montrez que chef de l'État pose la décision, il faut être américain. Il faut être français.
il faut attendre Bagagam, il faut attendre Jean-Pierre Bemba, il faut attendre Moïse Gatou, il faut attendre Fayulu. Aucune disposition constitutionnelle pour les autres. Constitution, c'est chef de l'État. Permission, chef de l'État. Si vous voulez menacer, aux en droit, on réunit les deux chambres en congrès, on déclare l'état de guerre. Constitution, c'est Félix Ngonga. Mais azali incapable. Le col a ça mutamasolo et ça va y moko ça na guerre. Moyen de décision wana. Les gens ko tata na bisa loba. Ozana mafuta nzoi na makolo. Moyo buka lokolo misa mafuta nzoi lia ezate. Pour ezala kata lokolo na. La guerre que vous voyez Chilombo est dedans. Chilombo na nanga bazaba coopéra. Chilombo na Kabila bazaba coopéra. On va livrer mort mais c'est pas barwa. Pour pouvoir les coopérer dans 3 personnes. Nanga, Félix et Joseph Kabila Kabangé. Les hommes ont commis rebelle, ils allaient faire le pain. Ils ont commis rebelle, ils allaient dans la Moukate, ils ont commis rebelle, ils allaient dans la FC. Nanga, on a publié que Félix serait de Moutabili. Mais Moutako aussi, mais Mindou qui peut pouvoir aller à Martin Fayulu. Après aussi, mais Mindou. Yo n'a pas revendiqué ni. Yo tout la raté que Nanga, Félix, il est très clair. Alors revendiquer ni pas na yo. Yo m'a proclamé qui yo. Yo m'a tchaki yo. Il réclame quoi? Bazali na baseke na bango mesa. Ye tsiteke na dosi yango. Ndestiri mbika ya lobi. Vision ya Félix Tshisekedi ezali vision moko bazaki yango na ndenge ya ma. C'est-à-dire vision européenne. Parlons de la révision ou changement de la constitution. Donc tu as dit Hollande Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya a lobi boye. Biso gouvernement ni de près ni de loin, même le chef de l'État. Même le chef de l'État n'envisage pas changer la constitution, ça c'est faire reculer la démocratie au corps. Alors, constitution, il n'est pas de la finga lelo, parce que nous constitution, il y a belgérant. Mais sans constitution, oui. Mais le Congo peut être élection. Mais Félix Tshisekedi est comme président. Mais le monde est de l'autre ma politique de Yemba. Mais le monde est de l'autre ma politique de Finga. Nous pouvons critiquer plutôt. C'est de l'autre ma politique de critiquer. C'est parce qu'il y a une constitution. Au Kabila, à Bengi Jean-Pierre Bemba en tant que rebelle. Au Bilbo Jokoum, c'est le rebelle mon nene. Rebelle monene abengisi bango boya tosangana otie kobamba ningi de kolabela bakongole boya tokabola pouvoir yango biteli biteli ntango bakoti awa papa kizenga yebisi Kabila tokangi bango sikoyo position asuka mpo bato nyonso bazala na mindoki balongwa eza bitomba na kati ya Kinshasa te privilégié ozongisa baélection oyo baboma depuis 1960 soki ozongisi baélection tokela vote omomona kotikela yo moko ndenge 2006 tosali référendum toye nango na peuple congolais vote oui tokende na démocratie vote oui tokende na baélection etienne mitebe na etienne napukata na mwana oyo Félix balobi bango bakozala kati électeur bango mpe bandima na bango référendum baboyi yango kisenga le peuple congolais bovote atovote oui tokei baélection Roubert ta asote Jean-Pierre Bemba ta asote bango nyonso balongwe Joseph Kabila atikali yango kisenga yebisi bato totikali na cartouche lio yango atikeli moko ifo tobetelisa se tokelesa na nzela baélection ye mpe na bato naye bazalaka na bango manoboko balo lelo Kabila azali eze Félix Tshisekedi azwi pouvoir na mindoki erreur ye kosala ya kondima Kabila anome ye erreur Félix Tshisekedi asali yango wa soki aboyaka ndenge Fayulu aboyaki alobi yo oza rwandais okoki konome bakongolais na bokonzi ya mboka soki ye mpe ayokaka Fayulu mbele alibelaki bango pouvoir na bango ya lamuka alingaka bon publier na Martin Fa soki na kokufa soki bakokaka bakanga
Félix Tshisekedi mbango na kinga kati olia pesa ye pouvoir na bosembo ayebisi yamoni pouvoir eza pouvoir ya Jean-Pierre Bemba, pouvoir ya Martin Fayulu, pouvoir ya Moïse Katumbi, eza pouvoir ya bato ya la mais awa ngana tozolia yango bakondisio eza fukama afukami bayafaloye Kabila alobi na kozala nga moko te abengi président ya Egypte, abengi président ya Tanzanie, abengi président ya Afrique du Sud Ramaphosa oya na kinga kati alobi na kosuka awa te bagénéraux na nga bozala bate abengi tango fort, abengi tango fort, abengi Général Kayimbi, abengi John Lu ayebili boza bagénéraux ata kolobi bakominga bozala ta bate ndenge tata azosinye biloko ya ba alaki biloko mbwa Chilombo ndenge ozokota na pouvoir kobanda ngai Kabila na bato na ngai moto moko te akota priere sinye Chilombo biloko ya ngai Kabila oyo naza nango nyonso mokolo moko te koma ya yinga Chilombo M23 tobengana yango me namoni soki otiki yango oseme trouble benda bango bosine baaccord ozongisa ba yinga sine banafayoye ya suka baye kosinye ezane yo nanga oza na makambo ya politiki na biso te yo ozalaki président ya CENI organiser de élection lokola tolobi ochange maponami eza mpe mosala kosala bacarrière minière mibale ya oliaka otimola diama oteka ovwa yo tika biso na fati nanga Kabila tosa baye kosala oyo babenga FCC cash nanga bazwi oyo aye basali nini bapesi kolia bandeko Félix baye pembeni baposali ke pouvoir oyo eutaki na kinga baye na monoko ya mbo amona tumukatela Fayulu mukatela Félix mukatela nanga amubotula munanga mupesa bacarrière minière via yebisi bango bozolukela ngo maka kosepele bozosepeleta euti ko alongo kuna yo ok nanga bacarrière minière ezalaki ya nanga ekomi ya famille tite nanga lobi Kabila oyo ni tomotani FCC kasheku Kabila lobi Ramaphosa oyo Afrique du Sud abagénéraux oyoki toyoki banafayoye nanga alobi yo Tshisekedi obandi boye nga naza candidat président de la na baélection numbi abimi na TV ali Félix yo baninga bazoyebisa yo batala fiche électoral ozoboya soki oboyi osali forcing oleki le 23 président de la République omona biso na nze wana joni nimito jona nambe te tokei na baélection Félix Tshisekedi azwi 73% ya ye moko Fayulu azwi mashini na ye abimibisi président de la République alors Numbi akola promettre bango masasi ebandi bitumba bunagana ekwe depuis 2021 bunagana ekweya je précise bien depuis 2021 bunagana ekwe na maboko ya balwa ilelo bunagana bato bazwaka bataxe bato bazwaka mbongo ya kuna bato baodirige kuna eza Congo te rapport nyonso ekendaka Rwanda epai Kagame nanga alobi bon ngai na M23 quelques jours après a créé yaye mouvement comme ya AFC Alliance pour le fleuve Congo lobi lelo na butu samedi dimanche bazwi bamboka misato bazasuna
na deux provinces te bakoti na province ya Ituri na bakoti Ituri déjà ati 3 villages ya Ituri abali koprogresse bazwi nzela oyo Laurent Désiré Kabila yelaka kote bino kobina kote bino distraction constitution elobi boye soki pays eza agressé soki pays eza l'état de guerre soki pays eza l'état de siège moye kosimba baarticle ya constitution kote Rwanda azokundisa biso esalisa biso mboka lelo cadre kote oproclame état de siège olie ya kosangisa bacongolais Martin Fayulu abimi na dévalue Félix nakolanda nanga pouvoir te nandimi mboka na ngai etikala danger eza iya moyen biso bacongolais tovanda totona na biso nani azosala guerre na mboso yo atini mboso auta koyebisa yo ayebisi badepute bolongo na nsima ya ba M20 seke badepute na baministre oyo oza kosima guerre wana mpe baza tovanda na mesa moko totona na mitu tolongana bavere Félix Tshisekedi alobi mboka na ngai eza na crise politique mboka na ngai eza nango na crise réponse apesi Fayulu yango Macron ntango bake na conférence na bango ya bafrancophonie Macron alobi lokola yo olobaki mboka eza na crise te awa na poto tozotanga bamboka eza na crise batangi Ukraine batangi Israël batangi Palestine batangi Liban baboyi kotanga la République démocratique du Congo Félix asiliki bayebisa me yo ozosilika kwani yo olobaki pays na yo eza na crise bana mboka oye yango wana Patrick Muyaya bautaki kotala bakestion wana balobi en tout cas gouvernement mobimba tozana na makanisi wana te ya koloba kosimba constitution ya kochange constitution mboka ya kozongisa biso na si constitution oyo bato bazolobela yango eza kaka tribu mo parti politique mo kombo yango ile apart bango congolais moko te azoloba makambo ya révision constitutionnelle congolais moko te azoloba na changement ya kaka bato mo parti mo okindoki te balobaka soki nakoki te démissionne sala nini tolingi lisusu te makila etangi mingi mpe ezotanga na este toboyi lisusu makila etanga mariami ba Félix soko okoki te simba nzela soki okei te comme ça biso tokobengana yo okeye tokoaide yo okende nous ne voulons pas de toi parce que le Congo n'a pas besoin de toi parce que osaleli Congo eloko te ani mokonzi voilà ndeko oyo eza koloma mpo na révision constitutionnelle mais makoloma mpo na changement ya constitution bobanga te moto akosimba yango aza te changement ya constitution eza eloko ya président ya république te eza eloko ya parlement te alali alamoki achange constitution te eza eloko ya peuple souverain il faut baya na peuple kotuna si c'est oui bachange et puis kochange constitution yango nani akokoma ngo okiseka buya ekokoma te nga manga na botama na yango te okiseka buya aza enseignant quelque part to aza professeur quelque part to aza gestionnaire quelque part moi je connais okiseka buya comme président et secrétaire général d'un parti tribal semba Tshisekedi na telo boye ye teke Tshisekedi asaka na société boye asaka na entreprise boye même na poto na yebeli ye ahéritaki parti politique tribal ya papa na ba donc je suis mboka totika na bakongolais ya mayele soki tozi Congo ya mayele congolais ya mayele plutôt constitution bomona yango eza bien wana azokisa bino mokolo tokozwa président ya mayele mokolo tokozwa congolais ya mayele congolais ya bwania aexploite constitution oyo omoneke constitution eza riche mpe eza malaa gratuité de l'enseignement eza wapi d'accord wapi boni boye kovie ozwi gratuité ya enseignement na constitution après même kozwi ozoloba eza maa seke ozoloba biloko mibale na contraire na yango seke bino mitio ezosala malamu te il faut traité okiseke boya comprendre ke constitution oyo ezali yango evandisi na bokonzi
batosa yango faloye kamere alobi nini réponse ya kamere ezalaki boye kamere Félix ntango babetaki bote pa Macron Félix asiliki lokola mwasi babenga na chambre azongi na kinta asali 2 jours kamere na poto epa Macron atandeli ye tapis rouge atie l'escorte militaire azoyamba ye lokola président de la bapesi Félix réponse moko politique yo boyi Macron président assemblée na yo andimi Macron ayebisi kamere omoni mutu no ndenge azosila wana mwasi outi okanga na chambre yo oza président assemblée nationale yo oza président na ya sénat bomeka kokota na bozoba ya bato ya UDPS ya kocharge constitution mboka na bino eza na guerre mboka na bino eza na maboko barwandais selo omeki lisusu oyo makambo ya mabe kokota lisusu ya mabe maka na bamboko barwandais bazali na bamboko ba M23 bazwi nani akovote kuna nani akovote mpo bamboko mosusu bakongole bakima ntango bakokenda mikanda bakovote bacharge constitution na bamboko wana bato bakovote barwa ekecino bazofavorize barwandais bazo ya misato natalisa bino ke kabila solo na Félix baza ensemble na constitution balobi président de la République asaki mandat moko akorenouveler yango mbala adi 2 mandats 3e mandat akozonga lisusu te bakobenga yo président sénateur siko Tshilombo lokola amoni ke kabila basinyaki achange makambo wana yango omoni alingi asala nini achange constitution président comme un mandat ça c'est-à-dire Joseph Kabila ya osala 3e mandat na